Active Média, aimez, partagez et abonnez-vous. Personne qui dans la section moko na moko basana talki wakila on la bang ok. Tu veux courage, cause en émotion tu viens. Tu as une émission Active Média. Micho. Ce biso monsieur le geste, ce biso bateau de tous alibo. Je te dis qui balé qui est formé na esprit tous là. Mais pour Kagame o tia monoko na été. A o tia monoko na été. Active Média. Quand on va changer changement ya parce que cet état major de l'autre si ko yé ma c'est quoi est-ce que je comprends on a ça c'est que le président passe dans la catacombe n'a la banque à féliciter Active Média. je connais Félix, je connais sa famille, je connais son père maman n'est nabi ok famille n'est nabi bango ok nasi à respect c'est un mouton honnête. À quoi l'idéologie à papa n'a l'idéologie à papa n'a été. Active Média. Son père, il était ami de Mobutu comme ça. Balé en Zoom Moko. Partout, Mobutu à cause de là. À ce même minuit, un jet privé. Wananani. Papa n'a. À ce minuit, un jet privé pas Mobutu. Et puis. Kosa ni. Active Média. Et puis le premier, ok, merci beaucoup. On le mot très important. Mon portable n'a l'accès. Ok. Armée a raconté la carte à Bitumba. Je pense les situations dans les nini, armée a zakara tarki war qui pena satellite. Active Média. On y a l'option. N'a mi mlaken. Oui. Bah tu vas la posa yo kinga. Nga sur la kei. Bah tu vas la posa mutu. Bah tu vas la posa bazo benga commando zolo batro. Commando yemura zo mundu kya kende. Active Média. Micho. Je passe dans l'action de cicatrice, ok? Oui. Même la Kingo la cicatrice. Même la carte Angleterre, la carte de scanner. Bazaba cicatrice là tout. La zappe maintenant, grenade de la carte Makolanga, tu le m'as mis, c'était passé la carte à Mississa. Ok? La sina ebisa yo. C'est possible Makolanga au moins la kelo, bouton moko za la carte de la grenade de la carte Makolanga, ok? Active Média. Bato bazolo ba que ceux qui ba wazalendo te mais M23 ça comme Kinshasa. Mais pourquoi FARDC armée régulière où ils sont bien équipés wazalendo ça plus fort que bango. Michel Nassina Ipsa déjà émission Oyo tango guerre à 80 jours natanga moba moba de. OK? Au moins ba wazalendo baza ba patriote baza ba namboka, OK? Active Média. Tous les correspondants à Bisso à partir d'Angola, tu habites sur Hydrozoyer. Les frères nous sommes occupés. Bonjour, papa Flodé en direct Angola. Bonjour, papa. Bonjour, Bonnie. Qui t'a en direct, il y a émission dépêche actualité à temps réel. Na ASTV Media. Toza na moi mituna mi balé tozo tuna yo. Active Média. Bonjour, bonsoir, balan d'émission dépêche actualité à temps réel. Na système Kakaya Buka Lelo, Lamba Lelo, Lia Lelo. Dépêche ezali émission où ils ont représenté Nangamoko Michonoka aspect spirituel. Bopeto Nanzoto Pena Molimo. Toko Timbula Sika na Tombel Bino Mobu Elamu. Nambula Oyo Zaki Maladie. Okotaki na maladie tika ete guérison et ça la kombo na Jésus Christou. Okotaki na ba problème tika ete solution et zo na kombo na Jésus Christou. Problème ya musala, problème ya mukanda na Europe, mukanda epesa melao na 2025 oyo na kombo na Jésus Christou. Miracle elanda motonyoso bisika azali. Émission lelo ezali spécial, première émission tozo sana commando breveté armérien. Ya maréchal Mobutu CCC ko Kukumbendu Wazabanga commando ya Saddam Hussein garde corps à Saddam Hussein émission lelo ezali kita abimisi ba secret ndenge nini masisi ezali tombé alors nakoloba na système ya boketu premier bokota bo partager nakoloba na système ya boketu premier alobaka bokoto bo partager émission parce que lelo koyinda Tokozana Fabien Giningu, en plus tokozwa correspondant militaire en direct ya Angola na kombo ya Papa Flodé ezali somo na tout an ici des militaires
moko na ngola moko na poto tokolobela makambo etali armée ya mboka na biso po ezosala pasi ndenge bazali kobotola ba mboka ebele. Soki nano s'abonner na page na biso te, s'abonner na page na biso, partager émission ekosala penza malamu mingi. Sans plus tarder, naza kokotisa Fabien Nginingu. Bonjour, bonsoir, Nena Lobaki, Tokoyamba Fabien Nginingu. Fabien Nginingu azali muto na ko présenter binote, ba batalaka As TV Media na émission de pêche. Fabien Nginingu elonge sebani azali moko ya ba garde corps ya famille Mobutu, précisément ya Saddam Hussein. Fabien Nginingu azali commando breveté armérien, ranger, donc azala ba titre ebele, Kotakoli, Despe, Kanseta, Kibomango, donc azo formation na Kanchachi, ya armérien, Kotakoli, Berever, akena seta parachutiste, ti akena Kibomango, azali formation pendant solo, azali pendant vrai commando. Lelo soki tozana besoin na ye, même que nous former batu na Congo, ao que nous former batu na Congo, toye po tozora Fabien Nginingu azali correspondant na biso na makambo etali guerre ya mboka na biso makambo etali armée, chaque fois likambo na armée zalaka toyaka lombango mingi pona kozwa Fabien Nginingu on a bengaka commando breveté armérien ranger. Bonjour Fabien Nginingu. Bonjour, bonsoir Michaud. Bonne santé. Ça va bien, Koutinga va bien. Ok, bonne année na yo. Bonne année na HTV et puis bonne année Mokili Bombimba, bonne année na ba combattant, bonne année na ba Wazalendo, c'est tout. C'est na ba commando ba militaire congolais, bonne année. Merci. Merci mingi, bonne année na yo, bonne année na batunya swala na biso. Et sa première émission année, il y a dépêche to salana Fabien Nginingu. On a bien rapenda et ça rend plaisir, on a bien armérien. Armérien zali muto abongsa ba arme kufi azo bongsa azali pe ranger. O basala ba mission suicide bagenda kozwa ebemba Abiyarimana na Rwanda baye nango ti na Ngaliema bakenda kozwa kwa lever Laurent Désiré Kabila na Uganda o esalaka mauvais temps déjà bakuta qu'il fallait bazwa Laurent Désiré Kabila baye na Kinshasa bakuta mauvais temps Laurent Désiré Kabila zalaka te. Fabien Nginingu makamweze belé na este yango toye to solana yo soki na ye pano parce que farde sa zo kene na be chèque na moment tozo solo la boue Masisi le lobby pour la Masisi eza tombé na sens nini moto solanga no. Oui. Il faut tous rappeler clair de la peuple. Michel commence à candidater quoi parce que c'est quand même pour l'anga. Courage. Masisi est tombé. Babotoli Masisi. Hein? Pourquoi? Masisi pourquoi nini parce que Michel nous a quitté l'armée, ok? La 4 section, tu as sergent, ok? Après, tu as caporal. Et puis, Azana Talkiwa qui est congolais, na 4 section, ok? La période, c'est 32 personnes, ok? La section, Moko, na Moko, Bazana Talkiwa qui est congolais, ok? Courage. Cause en émotion, t'es vieux. Tu as une émission. Tu as bien là, tu as un pitch and papi Nimi. Aza assistant na biso le nom na caméra papi Nimi yem tazo assister biso na réalisation courage vieux parce que mambo to so ça et ça passi ezali choc pour la ngapé ezo sala ba congolais bazo ka passi ba congolais bazo ka congolais alingi mboka na yazo ka passi ndenge ba M23 mo ba rebelle baza ko beta FARDC est-ce que toza na armée to en armée ezo sala ba congolais nyoso passi Michaud na ko répondre place wana bon ya Masisi la Masisi ce qui no Masisi kwei c'est que tu veux azaki na katako wana et puis jina wa bakose sikoyo c'est que yepe azana katako parce que na kata armée ba tizaka pareil moko ok to ben on talki walki Motorola et puis système est changé siko la minute et comme si au Motorola moi comme si international il travaille directement la satellite ok
il faut chez l'état-major Zanango, président de la République Zanango, Félix Nengazali, il faut Zanango. Ah donc, qui a pas de Félix, ok? Ok. Donc, appareil de Missika, na opération militaire, il y a guerre. Président Félix Azanango, chef d'état-major Azanango, commandant des opérations Azanango. Ma camion, c'est ça, le président Félix P. Il faut Azanango à l'écoute. Est-ce que vous assurez que le président Félix Azanango? Bon, on gagne notre habité. Ok. Ok? L'époque à Mobutu, l'État que nous avons, ça déjà. Tango, Nani, Viena, Ngwanda, Bakena, Gila, Maëli, la Togo. Qui a connecté Mobutu directement na Maëli, ok? Oui. Le global est monsieur Pano. On a sur l'eau. Alors, je vais parler à Massissi. Massissi est tombé. Ils ont tombé. Ils ont tombé. Ils ont dit qu'il y a une erreur. Il y a commandé opération. Nandeni. Parce que pourquoi Mami se bimi? Pourquoi Mami se bimi? Namona ki wilingoma. Amsi vidéo que non. Tokangi FADC bakati mokozono. Chokoto. Voilà palo. Toko comme la question ana. Toko comme te. Au moins batu balinga to ken étape par étape. Olingo sauter. Massissi est tombé, comment Massissi est tombé? Et là, on dit que Massissi est tombé, expliquez Batou. Ce qui est tombé, c'est que Moutaza, commandant opération à côté de Massissi, c'est complice dans M23. C'est clair. Parce que ce qui Massissi est tombé, c'est que Moutaza qui a commandé opération, c'est complice dans Batou. Ok, ça va, mais pourquoi FARDC échec sur échec? Bazo récupérer bamboka moya mike mais ba grande ville M23 zo botola mais FARDC zo ko récupérer ba grande ville te attaque commando ranger okolobanini ngai so naza commando opération grande ville d'abord il faut natia d'abord ba ten oui moi Athènes ngana éviter expliquer ba toi la mission Athènes les anini na bien antenne oyo antenne que antenne na yebi yango mais la télévision il y a télévision ali antenne parabolique ali satellitaire ali antenne pe bato chane tibiso ba piona yo OK c'est ça comme yo expliquer bato antenne na eza banani antenne il faut natia bato nanga tout autour na ville wana so il y a des problèmes bango ba ko communiquer directement ozo pas nga parce que nazali commandant opérationnel OK alors ba antenne so ba salinga makamo kilo tama comme ça boy alors na déclassifier même si bato nanga tout ça qui n'a pas directement pour bloquer partout tout autour de la ville OK bon tiens bon bouclier aux pas là mais baten wana bazawapi OK il y a on a le bas l'homme AT azali agent de transmission parce que baten on se base sur ba même c'est pas AT ko ni ngamba aipsinga ndé sur na déclassifié est-ce que batona tout massi c'est quoi nazola nango micho parce na motema quand c'était na vandika boy na loba na beta bravo la Félix ngala Félix pesa massa na ngate OK mais ça massa no taza président na yo aza président bien sûr mais aza massa na ngate OK mais Félix aza mukolo na oti to yo za mukolo Félix yo na Félix na mukolo aza mukolo OK ça va sur le net déclassifié na déclassifié na mais je peux pas faire ça parce que la bika ndi ko na makina nga je peux pas faire ça. Si on peut sauter le comme Massissi ezali foti ya FARDC état-major to eza foti ya basoda ba na front. Bon le problème c'est quoi au moins une communication comme na siko et comme système comme mystérieux. OK. Nandeni. Bon, on moto solanga na ah média balanda biso. OK. O comme na siko yo Rwanda ko za wa désolé yango. Atelo ça c'est OK. Et puis au comme na keno Uganda pe azuango nalanda makamo ibele na ozora ba guerre comme pe na terme guerre comme médiatique mais pourquoi bango bazo gagner Congo na guerre ya mandoki pourquoi bazo gagner pe Congo na guerre médiatique et loko ni nezo zanga Congo azangi stratégie médiatique bon ils allaient sur problème ya ministre de la communication pour la que non abala ko lancer que non batuba la koloba na Congo bon na raison la question na ngai ta na saka be mission na ngai banalise na nga na saka sur armée bazo traiter nga air moko non na comprendre oh yo M23 M23 mais M23 te benga ce qui kelo bo traiter mission que na M23 c'est nga pela M23 pour ba traiter nga na coopérer avec M23 pour ngazo expliquer makambo zo le kana guerre pour que pesa ba congolais information
sur même côté défaite, même côté positif. Mais et le lobby guerre est médiatique. Pour guerre est médiatique, biso quoi ba mission no kato saka émission to bengi écho de la guerre. Il faut si quoi gouvernement, communication et état-major, communication et gouvernement ba Patrick Mouya. Il faut vous contacter biso. Tous à la relais na bino, relais état-major, pour faire biso ba information. Oh, biso pe to koyeba koloba parce que guerre est médiatique. Qui dit guerre est médiatique, ça peut mbongo. Parce que ça lit temps. Vous comprenez. Mais comment Rwanda a mbongo na guerre médiatique, comment ça a guerre bon na guerre médiatique monsieur le journaliste, s'il te plaît, place-toi. Comment bazolo bakaka ke journaliste oya koloba makambo ya guerre bako kangaye. Journaliste ko mekoloba mamba guerre na Kinshasa bako kangaye. Mais pourquoi mais c'est les journalistes, s'il te plaît, c'est le mot clair, ok? Na Congo ndenge zawana, ok? Na lwanda mama lemba, ok? Monsieur na suka rebelle, a grand motomoki, comme ma sangata sote. Oui. Je sais pas kangaye. Te balobi journaliste wa koloba makambu ya guerre. C'est faux, archi faux. C'est ça que mutelobi yango ya Bosembe. Bosembe nda lobi biloko. Bosembe c'est ça. Quand Bosembe avana ki na télévision ba loba. A comme sur le président c'est ça qui nda bani koloba biloko. Alobi ke makamba guerre, batu baloba mamba guerre, tie même Patrick Mouyaya, balobi ke congolais, journaliste congolais mo tolo mamba guerre, so lobi mamba guerre na Congo ba okanga, so za na chaîne na TV ba okanga chaîne na TV. OK, ça va, je comprends mon que na comprendre. Omoni moi ce que nini Syrie bitu mezo makasiti. Oui. Est-ce que nani Bosembe biango? Omoni ba américain ba nini ba motaka ba biloko na bango o azolongwa okenda ato tikelo komo et pas toi pe otika wa. Oui. Et puis décision na moza wana. Pour finir na moza wana. Je pas nga. Oui. Alors, biloko Bosembe alobi bon à cause de moi réseau mais ça rong. Na lobi na tia na carte. Pesa tous les deux na raison za nini wrong na mabe na. Wrong na ça c'est parce que tika jure ça lo belo kwa za ngo. OK. OK? Oh, je ne sais pas moni yango tika aloba. Mais wrong na ça c'est batu bazo na médiamo diabolique. Exemple na peso exemple moko ngata na lobi ke farde sa botoli masisi. Na page nanga pona za na 200 000 abonnés. Na page nanga ya Facebook, na za na 200 000 abonnés, na YouTube to za na 73 000 abonnés. Ce qui na commis que baboteli masisi pour le gouvernement congolais na lobi mabe, même eza vérité, il faut pas na loba baboteli masisi. Est-ce que zali mabe to malam? Non, ils ont mabete parce que au dévoiler secret par peuple. Vous pas parce que tu vois la voix du peuple. C'est la voix de Dieu. La voix de Dieu. C'est qu'au publier, au yébisi, au peuple, déjà. Au salut ma bête, au a condamné, c'est que nous avons condamné. Même Mouta Moukla condamné, parce qu'au dévoiler vérité devant le peuple. Ma bézawa. Merci Ming Mabezate. Bon, président Félix Tshisekedi a eu un changement à l'armée. A changé chef d'état-major général, Chiwe Walongwe, a été conseiller na présidence. Oba tia comme un chef d'état-major de Toba, le loi a joué qui nous était en passation au pouvoir. Pour na yo changement à l'armée, on est salami. Pour na yo ozuango na moment où ils ont malam tomabe. Et puis deuxième sous-question, Chiwe a été conseiller. Répondre dans le bosso changement ils ont mabé tomabe. Bon. Michaud. Oui. Monsieur le journaliste, changement au namon na moza mbilinga. Nandeni. Chiwewe akota kiwana. OK? Asa le côté na est. Mutano makeneza félicite. Oui. OK? Oui. Aussi à côté c'est le félicite. Oui. Siko tant ba changement ya parce que cet état major de l'autre. Siko yé ma sekwe. Est-ce que je comprends on a ça? C'est que le président personne à catacop. N'a banga félicité. Je connais Félix, je connais sa famille, je connais son père. Maman n'est nabi. OK? OK? Famille n'est nabi bango. OK? Nasi à respect. C'est un mouton honnête. À quoi l'idéologie papa n'a? L'idéologie papa n'a été. Je pense que le jour où on a l'andaï, au thé, babengana, bichito casser la boîte, qu'elle a place à vie. Mais non. OK? Son père, il était ami de Mobutu comme ça. Balé en Zoom Moko.
partout Mobutu akozala azoya même minuit na jet privé wana nani papa na azoya minuit na jet privé pa Mobutu et puis kosa nini bon ba vane ba odame mais maman nani comment maman nani comment maman Marthe ça na ko témoigner maman Marthe pardon tika na l'action mosapio maman Marthe bimisa mo loba. Est-ce que c'est vrai que toujours le l'armée mais le côté point wana non la côté pour parce que ça me touche. Est-ce que papa ça me fait du mal yo monaka about the cameraman mais bien sûr tu me la kata jeng obi jeng ezali quoi jeng ezali quoi au moins 4 personnes ba o jeng to ko sana kata Mercedes bizarre Mercedes anai obi car mususu via balotama Jaguar ok papa Etienne ouais mais bien sûr tu ba ko yo ko joie na parler na ye mama Martha ibilo na lo bango na temo sapena mama Martha ibilo na lo bango I'm not joking I'm serious ça sérieux ko na lo bango. Donc Azaki ne mutu baza coopérer na Mobutu. Très bien son ami, ils ont même Mobutu à perdre Motu au moment là papa Etienne a été comme ma place Mobutu azali. Ils ont même papa Etienne a mawa au moment là papa Mobutu a tenu battu ba kana ko tala famille Etienne. Ce qui que Mobutu a un problème au moment là Etienne il moko ko tala. OK? Ce sont des amis ba ebani. Na monde politique. OK. Et puis Mouta Sali qui est dans le monde politique des alliés. Mobutu. Bon, tous on a sikoyo, on bien pourquoi Félix a une idéologie à papate. Félix a une idéologie à papate pourquoi? Bon, la colo balassas boué au moins que non yo moi on voit na poto et puis aux idéologies mon koboui, mais il fallait l'idéologie idéologie à papa na. Bon, bilo tout Félix a ça là. Na moi on va toucher par un zéro. Ok, merci Mingi. Tu vois quel conseil militaire na conseil spécial militaire à chef de l'État à ticket état-major. Est-ce que Ogolobani n'ande ba nommé conseil yo mon ni ndatalio Elaxini colère nande tant ba longo chef d'état-major yo que c'est un conseiller militaire non parce que ça traite déjà. Mais traître, mais présence dans la confiance naé, anoma qui est chef d'état-major, a commissaire à 4 étoiles. Michaud. Qui ouais Kabila tika qui est une étoile moko. Mais Félix a baxé 3 étoiles. A commissaire 4 étoiles. A tinde sous conseil spécial. Na lobby boy, Michaud. Je passe dans l'action de cicatrice dans le OK? Oui. Même la kingo la cicatrice. Même la carte Angleterre na côté na scanner. Bazaba cicatrice na tout. Na zape mena grenade za la carte makolanga tilo mo ba mi c'était pas la carte misisa. OK? Na sina ebisa yo. C'est possible makolanga mo la kelo bouton moko za na carte za grenade za la carte makolanga. OK? Pour la tuer en tout cas limsanga. OK? Na ko lo batte pona été. La carte tuer ninga za la ki tanika matama ninga ko. So panga. Armée ninga za wana bazo iba mbonga basoda. So panga. Mais ça peut me causer déclasser guerre na kata Congo. So balongoli ope bati. Ano kay na mutu mon côté. Ano trust na bati. OK. Donc changement au Félix a sali pona yo et ko aboutir na za na kulate. Tena lobi ko aboutir changement mo ça matin na bazaka banguna bango. OK. Bon, on retourne à question moko. Félix a tiré na 3 ans. Pour mandat aussi en 2027. Toi en 2025. Donc na année au à 2028. 2028 va compter en côté. Ezali président Bani Moussala. Année Nesuki année électorale les en 2027. Donc Félix na moment atkali na 2 ans et demi. Est-ce qu'il y a 2 ans et demi? Na nengo zo moni la guerre na est. Félix a récupéré ba Bunagana. Bamboka na nyoso babotola selo yo attaque commando en expérience. Est-ce que Félix a récupéré Bamboka va quitter pouvoir? Michaud, on a une bonne question. Avant que non au moni président tout les États-Unis atika bitumba ou à Okota drop ninga à Okota à côté de bitumba. Vous comprenez? Alors Félix ninga zawana pour la sabitumba na faut luka c'est naïque non à luka que non mutu ako sabitumba. OK? Alors mutu na mutu ninga zawana il faut na rôle na ye. OK?
Félix, ce qui a qui nous a moutamayé, il y a boignant. Au Bitumba. Azo nommé Bato, Azo Babato Amate. Bato Azo nommé Azo Babangote. Azo Babangote. Un, gouverneur ya Goma, Takam Elonginaï. Ok? National Loba Chalipana. Bato Tiabango, Azo Babato Tiabangote. Bon, Bato Pe Balobi, Congolais Balobi, que Touro Félix a nommé Rwandais et Belé na opération militaire. Congolais Babi que Rwandais a nommé Rwandais. Mais tout Congolais to bien bango. Est-ce que Congolais Moussous Balobi que Félix a nommé bango sa stratégie pour tout Congolais wana bakobundisa Kagame pour wana posa Kagame longwa. Est-ce que c'est ça une stratégie bien cause Rwandais Congolais au bango na front pour bundisa Kagame. Est-ce que c'est ça stratégie? Non. Dans awa l'Angleterre, OK? Je suis réfugié politique dans Vandiao, OK? Mais nga na tia face devant Angleterre. Oui. D'accord, le bâtiment nazali congolais anglais non. Babé a toujours botamina Congo, OK? Mais na awanza réfugié politique. OK? Les amis na papier british partout na toujours question nazali congolais nazali citizen. Zolanga. Oui. Alors, ngai na kucha faste devant Angleterre ko bunisaye. Vous parlez oui. Na kuvana ngai na vana ngala atama palanga la le na ngala meta mikila c'est tout. Alors, et le conseil kana kata Congo ezali ba mafia. Ba mibi. Mais ça me Félix Pesa la kati. Nandeni. Mais na sina ebisa oui mo drogue. Drogue. Ouais. Drogue au ka ya putulu. Ouais, au bachabo. Oui, monde wa so côté na kati. Ndesiko ba ko iboke yoza na kata monde wala. Vous parlez? Oui. Voilà, na expliqué ça c'est mon pour comprendre très bien. Oui. OK. Na batu ba mena bangi. OK? Ce peut yo mena bangi, yo pour côté na monde wala. Vous parlez ba ba mafia, ba ta mafia. Vous parlez nga? C'est Félix Pesa na kata mafia. Makabele kana est ya ibia. I don't care about you. Merci mingi, oza occupé mama félicité. Kagame a outi ko sala locution à fin de l'année na peuple na ye. Kagame lobi boye, yoka question commando. Kagame lobi boye. Ye azali wana pona ko sécuriser peuple na ye, qu'il neige ou qu'il pleuve, a ko battre la Rwanda. Rwanda ko zala toucher mukolo moko te. Yami bala ebsi ba jeune rwandais. Bo telema. Rwanda niveau komi na richesse. Na makambo belé Rwanda mati na coopération internationale ayepsi ba jeune rwandais héritage ya otike la bango ba batelango pona yo message ya Paul Kagame ozango koma monsieur ba négociation ya pamba et ko tia kimia na STT Michaud monsieur le journaliste on si a respect na peso moment OK amoli Paul Kagame a ça chantage ouais tant que na opération Salisa Paul Kagame o tiam no connaît kaza na biloko mona katamboka na non tikana ma leme na zoloba mais dans mon cœur j'ai blessé dans mon cœur OK oui Paul Kagame zoloba bozo ngana na ndaki on déjà oui OK Paul Kagame a bien sabilo kwa za kata Rwanda ou bien bon les autres la Congo construit Rwanda kasanga bi ba jeune babati tala Michaud Sobiso monsieur le juge Sobiso bato ndeto zalibo je te qui balé qui est formé on a esprit tout ça là mais Paul Kagame o tia munoko na été a tia munoko na été OK et là on a une réponse dans la option au moins n'attend la son ami sibo la mission méchant na bi bo et là on est zo sanga bino ba ex-phase ba DSP SETA 312e bataillon ponga na tanga na SETA ezaki na SETA ba benga ngo 312e bataillon oleli okolela ona nani wana ezali slogan au moins que na ça na la tanga na SETA 3e des humanités na diplôme na ITC kan SETA Institut technique commercial SETA donc na yebi makambo armé bien sikoyo 312e bataillon ezaki na SETA oleli okolela ona nani sikoyo comment bino DSP 312e bataillon ya SETA ba parachutiste ba fatassin blindé ya Somao bino tout kenda bozala ba brazana ba poto pourquoi vous songa te bokeno ko intervenir pour na mboka na bino bon mais c'est les journalistes je passe sur l'épisode déjà na démarrage que nous avons que nous avons 1500 personnes dans la Kakulu
wapi na kango ouais oh ba uti ban là ba il fallait pisser ngape na ya mais na ba ko tala ngo d'abord ce qui est réel qui non ba s'occuper na bango OK ba s'occuper na bango te chiwe ninga longola mon bafu na mon bafu OK ba sudana ba yi qui non biso to ke na front bota sima to ke ko bunda ba ta sima na bango te alors olinga lipsoni ngabi mla kenna oui ba bazala posa yo ke ngaso la kei bazala posa mutu tu bazala posa bazo benga commando zolo ba trop commando yemo zo munduki akende ba bi pourquoi yo ke na fronter malgré ba bi AGK OK no ko aider ta bana na coup de pouce Micho na sina ipsayo na attaquer des pointes oui aux attaquer des pointes so na ji arme na ngana lubakalango il y a 1500 mètres 2000 ou bien 5 ou bien 5 2 kilomètres OK na konyata so continue yeto na ngana guidon bio continue le laser na mais oui que commando Fabien Mobutu a bébé si mbongo troupe na bino bon arrange bo Mobutu a oui que mbongo Mobutu a tchana armée Kabila tkel ko tchangote Félix Patkel ko tchangote mayele wana parce que guerre oyo muza zwaka ezaka guerre à trahison ba traître mais mayele ya armée bozana ngo eloko ni ezozanga bozonga bokeno sa mako bi 1500 bazonga ki déjà Micho na ko c'est le comment monsieur journaliste au monde qui non la si respect na pesa ka mingi OK alors au monde pour zonga na armée hein il faut d'abord armer base de sécurité na yo et puis de deux président aïba kelo bato bazongi ezali ba armée moko réservé pour la Congo ozopanga tout comme waza le ne ba bunda wana OK na pesa ki yo émission moto sola na yo mo ba un mois de OK et puis là na ko episode lo on bi tumbaza la kata Goma hein Jaskram on bi Jaskram OK et là qu'on a sur le bango je pense que non na habité sur Félix abi Jaskram na habité tenga na ebi ngote on ko ebi on na ça bituma 8 jours OK na Goma abano utiliser mboa OK au moins bango bazo étudier bango hein ndeli komani manduki OK mbona ba commandant na biso ba commando bazo mata mais mboa avec kaye moko mais le temps que nous comprendre que notre type ça na biso ba vous asiko monter 80 parce que tout ça la moitié 20 40 60 80 na les tawana les pokona mais type ça quoi ngomba azaka yimoko ndeni yazo mabso bilebo de ba kiti na ngomba vous comprenez de ba siko moitié 80 parce que 60 ils ont quoi là c'est parce que 20 bâti et qui là c'est 40 et qui là c'est 60 et qui là c'est de ba sur 80 bon que boum on me ka bon marché côté la canon ban les obligés boum place aquí tout les à base ça 8 jours à Pamba OK mortier 80 8 jours à Pamba bitumesi à Kimi Ake et là on est aux zanga ça scram la belge OK dans le bel que je pense que nous battu bili ba mais là on est aux zanga mortier 80 na lelo to beta ba M23 bon natala qui émission je pense que non ba siko ba lo mata et puis ba wakaba ba tu bazali quoi ngoma mais ba wakaba 40 bits d'assez ngoma non 40 bene ko kita même tina non. Merci mingi commandant Fabien tokomi ko chité tozo ke na sous émission nazana deux questions na tuna yo tozo sope commandant moko na Angola to retourner question en direct mais avant na nous tuna question pourquoi ba wazalendo bato bazolo ba question que zaki ba wazalendo te mais M23 ça komi Kinshasa mais pourquoi FARDC armée régulière où ils sont bien équipés wazalendo ça plus fort que bango Michel Nassina Ipsa déjà émission Oyo tango guerre à 80 jours natanga moba 1 moba 2 OK au moins ba wazalendo baza ba patriote baza ba lamboka OK alors tango ba lamboka ba telemi fo armée za simana ba ozo panga na lobite na dijolate armée te mais nazo bikeno ba patriote ba lamboka so ba telemi armée fo za simana ba sunga ba date on a une alba pour la ndiko pour spécialement sur la motema patriote atika patriote
Mais pourquoi ça va avec ça? Samba Wazalendo Mbedia va se botoli Kinshasa. Mais le problème c'est quoi? Bah diriger baza la carte armée Micho Minoka. Yango va se lova la batu ba comprendre. Bah tu baza ba diriger baza la carte armée. Combien de fois qu'on le pas na yo? Donc ceux qui n'ont pas la question de l'axi na armée trahison eza makasi. Mais côté ba Wazalendo trahison ezate. Ezate. Wazalendo azo buna un esprit de patriotisme. Ouais. Ya mboka ko défendre mboka, yango bazo botola ba mboka. Mais na armée tellement très ali, mo bazo yebisa cesser le feu. Ba M23 va attaquer. Yo yebisa nga cesser le feu. Hein. Yo nan. Commandant de ma population là. Yebisa nga cesser le feu. Mais c'est yo binga paré na. Et puis le problème c'est OK, merci beaucoup. On le mot très important. Mon portable dans l'accès OK. Armée a raconté na kata Bitumba. Je pense les situations en Nini, armée a zakara tarki war qui pena satellite. Mais armée tout le monde nango était à Félix Netoza awa. Armée a ko use phone a to filmer puis alors la ça bloque za fucking shit. Bullshit. Ezama B armée. Ezama B ya ma B. On a téléphone portable armée ko iko soldat na front commandant des opérations a ko utiliser portable ta bengaka ndako kata téléphone d'abord un gars sur commandant na ba section ka moko aller aliema gardez-vous portez arme au pied. OK, tout le monde muto za portable na puis ça portable avec un switch your phone off car téléphone. OK, commandant section na commandant plateau hein? Bien la cause à sergent ou bien à adjudant. OK, c'est un mot très important. Alors la cause si connait alors vous pouvez un portable même notre. OK, alors la cause que attenanga ou bien notre communication atazali agent de transmission. OK, portable news tout quel ko tikango place moko. OK, tout que nos opérations si mutura mutazi portable ne pas bien la famille naie. OK, ezali moi parce que na kati ya ba soda pe ba na kati ba traître pe ba kokozala na FARDC asimbi portable atindeli ba rebelle message. En tout cas bande ko ça très important et lokoyo il faut pas pekisa ba soda na front makamba téléphone parce que soda ko za caporal likili mais bobenga ba na assez filtré. Ouais. Na terme ya ba bobenga ba to ba kenda avant bobenga ba on va qu'un avant l'armée pour tirer la robine avant banane. Michel nous l'a répété combien de fois? Tengan n'a le vélo mot très important. Bon on va qu'un pour tirer on va qu'un éclairer. Au moins éclairer va qu'un liboso batala soki banguna bazali. Éclairer les années va qu'un risque peut venir bango. Bon éclairer on a zalaka on ne soit accueilli a contact directement na commandant opération. Et puis a motola ou bien talki mais à cause de la phone te kra bengi na téléphone te à partir phone pe bakoyi ko capter bino mais eloko mi balé commandant l'arbitre commandant so fungola ngonga na fungola eza très important soda na front akoyi ko za na téléphone te parce que à cause de la soda na front ne commandant Fabien lobi faut pas botre na téléphone ba pesa AT agent de transmission. Pourquoi na kati wana soda ko moneka soda za pamba mais za traître za M23 mais za na kati ya FARDC papa M23 pe ba kotinda batu na ba kota na FARDC position na bino azotinda message wana un DD soki soda zo solo na front à partir à portable ba ko capter message na front yango opesi lo mo ya malamu. Alors nako baxelo mo muke baxa omoni na portable ni to zaboye moi émission to sala ngana yo lobby les mardi lobby mercredi okomona bat balu ko benga na zo ba numéro te numéro ba 0 c'est comme ça ben numéro plateforme ni votre contact before bat ba benga tous les moyens ngana zo ba ngote vous panga alors vous avez carefully on a pensé que non communication ko pesa numéro pas mutu moko te. Merci wana to pesa ali suscité bon to so correspondant na biso à partir Angola problème ça c'est toké poto tune question oyo yoko loba après ngana répondre je pense que asa loba déjà loba qui déjà mais ce que to zo zoyer en direct Angola poto sous cette émission na biso comme on est to zoyer so ko za na ligne
Toyebite soy drozoyer. Les frères nous sommes occupés. Bonjour, papa Flodé en direct Angola. Bonjour, papa. Bonjour, Boni. Kitoko, en direct, il y a émission Dépêche Actualité à temps réel. Na ASTV Media. Toza na moi mituna mi balé, tozo tuna yo. Toza awa live, toza na commando Fabien Giningu. Mais toza ko tuno mutuna mi balé. Motuna liboso, tomona ki ba M23. Balakisi, ba botoli FARDC. Ba arme minduki etamboli monda tie na ba camion na ba armement nyoso ba botoli FARDC balakisa kiango pona yo ezali tricage to ezali vrai soki ezali vrai pourquoi est tombé que ba botola ba minduki ya ndenge wana bon eza réalité à Bitumba o bango bazo vivre sur le terrain soki omoni monguna à comité de niveau à botola armée loyaliste matériel aux abangés mituka makesha masasi makesha mabombe donc cela veut dire bah s'attendait qu'il n'a moté bado bazalaki na bango na Bitumba bazo bazana na Bitumba comment c'est fait munguna attaquer bino vous allez qui dit pas vous venez ngeni oui basaki bango ambiscade je ne pense pas donc cela veut dire les réalité ouais Bitumba de bazo pundela wana et l'axique basoda bazo sur le terrain mais et compatibilité ça na bango makasi munguna comme na niveau boto na bino arsenal militaire matériel na mituka siko munguna yaki na makolo ba ebino iska bino mona mituka kokoki koki mate cela veut dire que le mozo simba te na Bitumba wana na part ya FARDC na part ya FARDC bon est-ce que va passer délai eloko nini pona eloko nini ezo simba te ke koma na niveau wana mais bato baza na kati ya front wana est-ce que tango munguna takaki bango position na bango ezalaki ndenge nini bazalaki na position ya couvert ou bien ndenge nini po bazalaki na mituka mais munguna récupéré na zone esika bango bazalaki na mituka donc cela veut dire basatandaki na moto wana te munguna takaki bango na babombe ou bien na masasi o bakomaki na niveau ke batisundola matériel nyonso bakima na bango donc convenir ezali na commandement. Le convenez ali na commandement, c'est ça. Bon, Yami Balé, tomoni M23 bazo la kisaba kangi ba FARDC bazo la kisaba soda, mais ba Congolais musu bazo la ke oh wana bazo ba FARDC te eza bango mo ba créer ba FARDC na bango po ba la kisake ba kangi banguna ya mboka. Est-ce que pona yo ko tala ba biloko wana est-ce que to ezali ya solo bon na ko ebi réalité te mais pona yo tant bazo la kisaba suke to boto to kangi ba soda ya FARDC. Est-ce que c'est la réalité tout est un tricage? Selon le peuple, c'est un tricage. C'est la réalité. Pour la guerre, tant que tu vas à Bitumba, il n'y a pas besoin de guerre. Pour ceux qui sont au Kima, tu vas à Kimaki. Munguna au Kangayo. Guerre, c'est la bon, ils ont pas besoin de guerre. Donc, tant que Munguna attaque Bino, Bino, vous allez qui dit pas. Bamusuba Kimi, vous allez au Kima, tu vas au Kangayo. Bakangyo komi na konti ya komi prisonnier de guerre eza réalité Bitumba eza na bongo eza na bato bakufaka eza bato bakufaka te bazana tanga okimate bango babenga ba prisonnier de guerre donc c'est ça mais est-ce que ne ba congolais mingi bazolo ba kezali ba même ndena tuna kyo tricage ezali tricage M23 ça la tricage est-ce que ceux qui vous avez un tricage bon matériel basui on a besoin de tricage c'est la réponse mon président est-ce qu'on a un tricage matériel vous basui bon on va quand ba tout passer et vous allez passer pour l'année ba tout makangi matériel vous allez ba tout kilo bon vous t'attendez kilo c'est normal pas besoin de guerre bazala donc c'est ça mais na retourne question Kalmi Balé lelo tozomona Masisi eza tombé Masisi ezali tombé ba botoli Masisi na moment de to soabwe Bitumba na Masisi mais basi ba botola gango mais FARDC ça ça les fois récupérer mais non a récupérer té question nanga ko zala bwe pourquoi toujours ba M23 bazo botola ba grande ville mais biso FARDC tozo ko récupérer ta ville mon côté tozo récupérer ka ba localité bon question ana ezali ta dévolé le problème qui est là est-ce que commandement au bazana yango ezoko tambola ndenge nini munguna zoko attaquer kaka zoko botola effectivement munguna eza muke côté armée loyaliste bosé belé avec matériel ya makasi ba avion ezali ba soko ezali ba hélicoptère ezali ba drone ezali biloko belé ezali ndenge nini boto ko faire face na munguna te cela veut dire est-ce que ba toza motivé
bato bazobunda basoda wana baelema baza wana est-ce que bazobunda bazobipesa pena na bitumba ou bien bazobunda na bango te be bafandi na bango bana baposo ya couvert koso mongunda akomi abotola ba grande ville c'est ba grande ville wana population aza wana effectif ya basoda na biso pese belé wana mais mongunda attaqué basoda biso bakimi ya bitumba be bazobunda na bango te so mongunda attaqué ali bango batiki na bango mongunda kota bango bakimi na bango c'est ça aussi. La question s'est posée à moi, est-ce que Basoda va motiver? Est-ce que Bazana Bazobunda na bamoté? Mais moto ya mongunda leki makasi, bazo ko faire face na aider, allez, bakimi na bango malgré cela, matériel offert des sazana matériel la makasi. Ce qu'on ko rebunda te, les ana eloko mozo sale mara peut-être moral les até. Moral les até, pour ceux qui moral les ali soda rebunda. Mais ceux qui moral les até, cela veut dire soda botika azongisima. Conséquence ya mwana. Merci mingi nangina loba yoza ki na époque pe ya Kabila bo travailler ki menangina tuna question moko tango Kabila biso tozako yoka ke armée zala ki trahi au mona minduki ezo kende minduki tango ezo koma na aéroport mbala moko ba rebelle ba attaquer ezala ki moyen ya ko pesa ba rebelle minduki ba yebisa ke minduki ko kita RTL ba rebelle ba attaquer ba su minduki toki ba rebelle ba botol minduki na aéroport bien ya Goma ou bien boy. Mais est-ce que Yangwane est sur la mallélote trahison ils ont continué? Bon, tant que Kabila, il faut que mouvement armé mingi basidara bakor. Cela veut dire mingi ba utaki na ba groupe armé, ba ki ko se ba bi continent ba ki Kinshasa. Cela veut dire ba zoa ki apese ko commandement. Mingi bazalaki na Kinshasa, bazalaki na connivence na ba troupe na bango ba tiki na fort. Cela veut dire trahison ezalaki. Mais je ne pense pas que Yangwane zo continuer tilelo. Posa régime mususu Félix Azui a démantelé qui ba moi généraux mususu bazaki na tendance ya ba groupe armé wana cela veut dire ba tout ya pesi ba fonction asa na confiance na bango mais sur le terrain l'élément open à recruter qui on va qui ba civil ba recruter qui ba les formation mingi ba ba déployer ba zone de guerre cela veut dire est-ce que ba soldat wa l'élément o ya sika baza mixer na ba élément akala cohésion ezali est-ce que moral ezali ou bien si les terrains bazo mona moto ya mongula leki makasi bango bazo ko na moto bakimi peut-être c'est ça mais cohésion ezali moral ezali soda ko bunda mais tant bazana kati ya bitumba azo zwa conscience ya bitumba te so monguna beti yazo gisima monguna beti azo gisima et après toujours perdre ma place belé de réalité makambo toujours comprendre que si les francs ba élément bazawana mingi bazali ba parvenir cela veut dire mususu dana yoka lokito ya makasi te yoki lokito ama dawa otika famille na eyo azokisima c'est-à-dire que tangu yoko musala soda il faut oyeba okoti musala soda pona nini faut yeba na cause nini yango kote musala soda lobi nini mais ate ko kota ki ngo ba uzo ka salaire pour ta ki chômeur en tant que civil okoti kuna bon no futa yo mais s'il était boké na bitumba alozo comme no ko kana yote à part ce n'est que ça bi règlement militaire non o yezana bango ba commandant bazo de défense est-ce que bazo gérer guerre en mondeni sur le terrain. C'est ça aussi. Merci. Les généraux à la zone de dépenses, pas la guerre. La guerre. Cela veut dire que sur le terrain, cohésion est allée entre les commandants, n'a pas tout pour les commander, ou bien les commandants sont incapables de peut-être. Merci, Mingi. Bon, si quoi question à Souka, tous les peines commandant Fabien Ngatuno Motuna, moi comme avant ya tuna, on a tuno Motuna Souka. Tout le monde Félix a sali le passation il y a chef d'état-major général pour na éviter ce Rolandi est-ce que chance mieux qu'on zala na armée ou bien question na ko zala boué est-ce que Félix a tikali na 2 ans et demi pour année électorale 2028 eza année il y a prestation à serment donc Félix a tikali na 2 ans pour 2027 eza année électorale est-ce que na 2 ans et demi Félix a tikali nango pour na yo est-ce que so mona Félix a aussi sa guerre bon tout s'attendait qu'il y a qui beaucoup dit d'après mes mandats changement comme ça mais situation est s'aggraver du jour au jour par rapport à Nengazoa qui dans le deuxième mandat évolution na bitumba izate ça fait toujours perdre rebelle quand toujours perdre toujours mon échec ezali mais il y a mon aki que singla que na remaniement ya basoda aki atie ba généraux mususu voyons voir peut-être ba o basala qui à mon aki résultat zaki négatif ba on peut ba jouer bonga total et la bango peut-être peut-être que les Kabaninga Basalaki. Nenga pesi ba confiance. Tout peut ça bango chance. Total la bango la musala. To juger bango sima. Bon c'est ça. Merci Mingi, tozala commando Fabien Ngatuno Motuna. Comment est Papa Flodin? Papa Flodin.
Ah, comment aux gens la grade ni nga la premier sergent na fait na pète nga. Alors donc yoka na mona ba image na yo na mona ba image mebele. OK, merci beaucoup. Au moni na continué question moi moké. Est-ce que ibi règlement militaire? Si. Oui, ayebi. Ibi règlement militaire? Habité. On a vu tête, oui. Dans lobby, si. Si, ayebi. Au côté à 34 pages de règlement militaire. Ok, merci. Bravo, mina intervention là. Je pense que nous avons un correspondant et Panabiso. Et puis, merci, Dieu te bénisse. Et puis, il y a des choses, il faut que le Micho Bengi a tout seul, ok? Ok, ça va, on a contact. Papa Flodin, merci mingi na intervention na yo en tout cas. Merci na robengo so après mission poto sola. Nzamba pambolo na libota no bisika bozali. Na éviter so za na likamoko on na tunyote olingi oloba so ko kolobango. Ngana lingi to pesa chance na mboka kende liboso. Souci ya mutu nyonso aza libanda ya mboka, izo sala biso pasi. Lelo na situation tozo vivre na mboka na biso trahison eza makasi biso na biso tolingani te malgré cela lo sambo na biso ezala kimia ezala na mboka po mboka développer ba mboka ya baninga na ba pays Afrika musu efanda kimia bazo kotunga banzela ba pont bandako ya kitoko makambo situation eza ya kofanda mais biso kaka ba bitumba kimia eza te tolingani te trahison ba intérêt personnel mutu nyonso azora posa akoma na mbongo na ndenge na ye ayiba mbongo ya leta population zo souffrir ezo sala biso passe nde tofanda na mboka bapaya mais bamboka ya baninga musu efanda kimia tokotanga bakombo te bazotambusa makambo ndenge elongo bani mais eza souci mpo na biso tokubetaka toloke eloko ya makasi mais sur le terrain situation ezali zéro donc nzamba sunga makambo ekende liboso. Merci mingi, merci Papa Flodin, plaisir à trop kosoano, bye bye. Merci. Olani intervention ya Papa Flodin pour nande bakangaki ba Souda FARDC, nde bakangaki minduki na mwa mukuso ko baksani. Michel, monsieur le journaliste, ngai nazali commando professionnel. Ngai arme na moni plus de 5 mags. Tu as mené mag, tu as 4 mags, 3 mags ezalaki wana. Eza nga professionnel. Ce qui n'est acquis que non parce que arme ezaki arme quoi il y a pléton, OK? Mais ça compagnie ou la compagnie est différent. Au wilingo malakisa qui wana ezali arme ya pléton, OK? Na kata section ce que non ba mbisika debiso et le konini que non moi to bimezate il faut que to bimisa ba dui to bimisa ce que pièce mobile, OK? To panza to bois kango pona monguna azo yango te. Je pense que pour ça armerie il y a bien au salon. Non, même si na kata armée c'est comme ça. Depuis que tu es professionnel c'est comme ça. Au cause de arme tu la tiki arme et puis pièce mobile de la carte. Non. Et puis la tiki yo ni masas non. Ba démouen bazali. Ba démolir bazali. Na minute na ba kosi si fort on ba en anglais. To kosi na carte. To timesh lat. À des fois, il y a un peu de boum. Vous comprenez? Oui. Vous parlez de l'option? Je comprends. Vous parlez de l'émotion? Oui. Alors, ce n'est pas dit que non, au Yekabo, au Yokoboto, la Minisoka, Bopo, Télémozo, la Samosa, Foma Solo. Dès que Floribert, donc, au Limsama, Mouken, Amon, lobby, je pense que non, au bout du moment qu'on a tenu au règlement très bien. Parce que dans le règlement militaire, armée, à la cas solide, n'a plus qu'on a. Ceux qui nous ont attaqué, na moni moitié qui nous a le compté. Armes ont utilisé, ou bien la cause de la pistolet, mais pistolet les a différents. Là on a ça na longue d'abord chargé dans la boîte qui. La cause on la bête au bas la longue pièce mobile, la boîte qui on a pas dit arme nanga. La longue ni. Mais au moins ni pourquoi on a zoloba, au moins ni tant bazo loba que ils a triqué, ils a tricage, ils a tricage, ils a modifié parce que tricage n'est pas au bout. Mais tricage c'est là toutes nos questions. Tant balobi que Minduki wana wilungo malakisi eza tricage. Mais basoda na wilungo malakisi eza tricage. Et bon est-ce que masisi babo toli eza pe tricage. Bon na lobité que non masisi tricage c'est que non masisi
barebe bakoti na Masisi, ok? Masisi eza province munene, ok? Otangi ya wati baropo anjiri banini ti otangi yango, ok? C'est tout na kati ya Masisi, ok? Alors ngai na ko démentir na. Mais comment Masisi ezali vrai babotoli mais minduki na ba prisonnier bakangi bato ba beza lokuta. Bon ba prisonnier est-ce qu'il y a kanga prisonnier? Un prisonnier militaire. So kanga. O katanga ko voter. Parce que au tika ndenge na ozakinga. O kozolanga au président kenga za prisonnier militaire, OK? Et puis batu balakisa ki ami bali bana basiona. OK? Na bana msuba ba 13 ans. O tito kangi bamba za batu. Non. C'est archi faux. Parce que au kanga na prisonnier militaire, yo katanga sur ko voter. Mais il y a une guerre médiatique. Pourquoi gouvernement congolais chargé de communication et armée tobenga kenani comme Ngike colonel Ngike oazana Goma yem tazali chargé de communication ya FARDC colonel Ngike pourquoi colonel Ngike a ko démentir major ou bien major a comme colonel te colonel comme colonel ainsi bon bolimbis entre major Ngike et bien chargé de communication à FARDC oazana Goma pourquoi a ko démentir te que Masisi eza lokuta pourquoi Patrick Mouya ya gouvernement démentir te il faut on peut pas ça la démentir en mot que eza lokuta Masisi eza toujours dans contrôle la FARDC. Bon monsieur le juge au lobby est là une bonne question parce que au moins le bilan que sur le Congo. Alors, ce bicho va toujours Liban, toujours la Nango, toujours le Bangoté. Ce n'est pas bon. Merci. Alors, donc, c'est toujours le Bango parce que, ministre, il y a d'abord la défense. Parce que ma tu es comme les panaïs. Avant que nos partis mouillent, il y a bima loba. Mais, à quand on ça, soldat à l'aéroport, au ganga, ministre de la défense, à Patakunya, national Baron déjà. Oui. Quand on s'est raté, et puis, dans la répétence. Na Félix na bango ateka batumoko mutu sala ka bienti, OK? Na je supporter Félix là, je suis pas l'ami de Félix, j'ai 60 ans aujourd'hui, OK? Tu gagnes? Oui. 60 ans avec des jours, OK? Ngai naza massa Félix té. Aza grand frère pour nous. Mais nga na massa n'était. Ba vie là ça la ngwa chouatika. Parce que son père, il est son ami de Mobutu. Ce que ça mutumo qui a mayeli mais et bien Mobutu zonga na Congo. Monsieur il qu'on a besoin ça sérieux. I'm not joking. Na sérieux qu'on a besoin. Nga me la bangité. Bino boyinga bien. Na ko moi bien nga yo ko pesanga moi whisky na bay. OK? Mais nga me la bangité. Na fumer cigarette na daset. Mais na keep ça vient na la Belgique. Na autant commoté na bien. OK. OK. Ça va, merci mingi Fabien Guinou, ça qui plaisir à consoler lelo. Ce que ça là qui chef d'état-major général, et ça question à Souka, pour le moment de la fin non, ce qui lelo, aux qui chef d'état-major général, na place à tuer, to bache. Stratégie ni nonga osalo aussi sa guerre. Kolobate aux premier sergent parce que capitaine Traoré Azali, président de la République azo bravo kuna na Ghana place à Kendegi. So zaki chef d'état-major général et là on y aurait ko sala posi sa guerre ça question souka. Bon ngai c'est la qui chef d'état-major général et là on a changer stratégie. Parce que il faudra tala nani wazana compétence nayi. Nayi ba nani à côté armée ndenge nini. Parce que ba tout bazana quatre ba généraux bazawana baza ba tout mo mixage brachage. Zo panga. Babi règlement militaire T, babi le Congo T. Baouté la rébellion, ils avaient Bemba, c'est la même chose à cause de Batunaï. OK? Alors, nga, c'est la chef d'état-major général. Il faut que ne fût que ma militaire Oyo, on va former les faux Sikoyo, OK? Na posté ba on les colo. Na d'abord ba général na tibon la ciment. Vous savez pas la stratégie na c'est comme ça. Na tibon la ciment. Alors bino ndi boza bo tout travail na bino parce que bato mutu na bango sala bien te baza bato mo bali bongo zo panga na ti bato na to kena pour la to si na Paul Kagame zo nga na lo ba malembe mena coller na sa motema. Merci mingo za na coller na sa motema lo basuka ona tunyo to ko lo ba moment oyo ba makamba suka na ko lo ba la pesi merci mingi na FARDC na pesi wazalendo merci. Alors et là ko la conseille na et pas FARDC na wazalendo. Ce moment que non général où il y a très vous savez bosser dans le terrain. Vous barrez.
Et puis Makaba Félix Azolo Bakeno, bah mais même Sam c'est non. Dans si les terrains d'autres cinéma. On a appelé ça d'abord Mbote là-bas tout, ok? Ok. Ça va. On a appelé ça d'abord Mbote. La mission Noka. Merci. La maman Aspect spirituel, maman Bibiche, et puis Papi. La maman Sandra. Papi et puis ouais, Papi Nemi. La PC Mbote, la PC maman Bibiche. Maman Bibiche, ouais, la PC Nzaba Pambolo Muboué là, ok? Et puis la PC famille no Mobimba, ok? Merci. Alors donc, la PC famille n'a pas politique Mobimba, bah masse n'a tout, n'a autant bah comboter parce que les ali chaîne, les ali télévision, les ali chaîne, les ali minute d'ango, et puis n'a ba kumba batu mingiti. Alors c'est ça quoi. Alors donc, moi mon kela za ngwana, et puis on a lobby. Ou akolanda et donc on a lobby a dit ma vérité dans lobby ou akoboya est allié chacun avec ce soir, ok. Alors ngai nako dématité par battu. Merci beaucoup. Merci. Plaisir. Ok. Bonne année. Bonne année. Première émission de Salingana, ok. Ok, kitoko. Merci. Merci Nancy Bolandi, Fabien Guiningu na invité na biso tozui en duplex à partir ngola papa Flodé auto se plagane minga pesa biso tanaye pona ko so na biso nasi bo sepeli na ko zanga te ko pesa ba mbote na ba balinga nga mingi oyo ba pesa ka confiance na ngai papi nimi na libotani mobimba bona ne na bino ngwana etos bakala bona ne ngwana na bosanite danima va bona ne ngwana maître baina jidoka international oyo atika ngai te tango nyoso tozaka na ye na West Green na Tottenham maître bayi na losako na yo babona no ngwana na bosani pete kopesa Alex Mobutu babona no ngwana papa Selio na Paris papa Selio basalam no ngwana na bosani te petit papa ya Nyarkos basalam no ngwana maître Pakasa na South London maître Pakasa babona no ngwana kalala na South London kalala tikakate a partage avec mission kalala na South London babona neno ngwana na pesi per kofi babona neno ngwana sans oublier ba nyoso balingaka mission noka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo botsa ba commentaire bo pesa pe ba idée na bino ndeto kutani na ba mission zali koya na ASTV Media pe na Dépêche wabino mission noka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo pona lelo tosuki awa bye bye. Mwana mama agence FB import et export aye lisusu tinda lelo zwa lelo Ozana Afrique du Sud, Johannesburg, Pretoria, Durban, Cape Town, Olingi Otinda Mbongo Pekoli na RDC, Kinshasa, Lubumbashi, partout en RDC, Yakana agence FB import et export, Biloko na yo ekozala na sécurité nyonso, ba adresse ya Afrique du Sud, Johannesburg, 40 Rose, Primeros, Germiston, Benga na ba numéro oyo, plus 27 73 26 56 284, plus 27 82 29 97, plus 27 67 85 64 98. Ozana RDC Congo Kinshasa, Olingi Otinda Mbongo Pekoli Afrique du Sud, Lubumbashi Matadi Boma Kisangani Kindu Olwezi Goma Butembo Chikapa Kasumbalesa na agence FB Tinda Lelo Zwa Lelo. Pour plus d'infos, plus 243 89 71 777 83, plus 243 82 042 49 65. Adresse Nyangwe, numéro 269, commune de Lingwala, non loin de la 109, référence bar MP et Sonas. Agence FB, non number one. Tinda Lelo, Zwa Lelo. Azali kolela Baseleki likola ba politicien ya moyibi Baseleki likola ba politicien ya kanyaka Baseleki
Ouest na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka Andela ezate yele sage Maya mikoba Peuple azali kolela Baseleki Active Média. Aimez, partagez et abonnez-vous.